Mama Loso abota na Jani Fai. Mama Loso abota mwana na Jani Fai. Bandeko na ngai eza ya kobeba. Eza penza ya kobeba, eza ya kobeba. Balobi Mama Loso abota na Jani Fai. Toyoka bien. Mama Loso abota na Jani Fai. Babota na ane nini. Mwana ngo babota. Aza mwana mwasi to mwana mobali. Mwana o babota. Mama Loso na ndeko na biso oyo azalaki comédien na biso lelo azalaka lisusu te, lelo azaya kokufa. Que son âme d'abord repose en paix. Sikoyo mama na biso Loso abota na Jani Fai. Makamboyo ha somo yango nalobaka toujours dans la vie ezalaka na batu mosusu ata soki okomi président. Soki batu wana babandaki kopesa yo respecté tango ozalaki nano ozalaki président te, ata tango kozala président ba opesaka yo respecté. Yango bomonaka batu mosusu babandaki kopesa yo respecté ozana envie. Ti okufi respect ezalaka te, ezalaka pasi pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo Penza na memeli bino comédienne na biso, star na biso ya tongo, mama na biso, Mama Loso aza parmi ba mama na biso ya théâtre, ba mama na biso o ya mikolo, ba mama na biso o basi bakola, mais ba mama moko ba mipesa ka respect. Lelo oyo tomemeli bino Mama Loso, affaire ya Mama Loso yaye abota na comédien Jani Fai. Bandeko nanga makambo ye. Makambo ekoti, ba makambo ya kilikili eza na niveau moko pas possible. Avant to kota na mozindo ya makambo nyonso toyeba babota mwana ndenge nini, ezalaki ndenge nini. Donc ekozala bien penza makasi na ya ko sensibiliser nanu batu ya sika. La famille, chaque fois que to sala ka ba émission batu ya sika batala ka biso. Makambo mosusu ezalaka batu mosusu bayebaka na bango te ke non ndenge na okota na chaîne na mutu na s'abonner pe batu mosusu bayebaka na bango te. Yango ezalaka toujours musala na biso chaque fois que toza na ba émission ya sika, il faut kaka toya ko sensibiliser batu ya sika. Bolemba biso te, s'il vous plaît. Si c'est la toute première fois, ya ko visiter chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information, chaîne moko yaba nanzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soko zolandaka yabino Étoiline Inès TV. En tout cas, tango zolandaka biso, zo penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka, talela pe heure. Soki omoni keno eza nango tongo na pete nyonso, na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki pe omoni keno ndenge eza boye eza nango midi. En tout cas, Étoiline Inès TV a osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo. Soki pe omoni kenon eza pourquoi la famille, je m'excuse na kitoko nyonso na osenga na bino kota penza olia soupe na yo na système moko kaka ya oyo tolobelaka chaque jour, ya oyo tobetelaka masolo chaque jour na système na biso kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga makambo eye, makambo ya somo, makambo ya kilikili. Mama Loso kobota na papa na biso Jani Fai.
mokili bandeko balobi tambola mokili bandeko nanga omona makaka. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Gavker aye na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na makambo moko ya bien penza makasi. Yo oza na bibela bela. Yo penza muta bibela bela mata kita. Bibela bela na yo wana ezalaka toujours na solution te. Ya turo yo na ye ko yebisa yo ka keno eza na place moko. Ba solution eyaka nango kilikili. Bika na yo libela na ndenge moko ya kitoko na Gavker kuna ezalaka nde kobika na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga lelo na memeli bino mama na biso mama loso kande na lobaki na ibandeli banungu esi ebimi deja batu basi balobi deja makambo eza deja na poasa. Eza na ba makambo mosusu to bombaka, eza na makambo mosusu pe moyen bo bombango eza te pe ekozala te. Donc soki makambo esi ebimi nango na poasa, botika ngo ebima nango ka na poasa, ekende ka ndenge ezokende. La famille, to utaki kolanda mwa interview moko ya mama na biso loso. Mama na biso loso ebele ya batu toyebi ye, aza moko ya ba comédienne oyo ajuaka pe kitoko, asalaka penza musala na ye penza kitoko. Asekisaka batu, asepelisaka batu, mama na biso mama loso. Kutu ayaki kobunga na tamoko boye, abandaki lisusu ko jouer te, babando bengisa ye te. Ebele ya batu bakanisaki keno mama na biso loso bakangaki ye et pourtant ezaki makambo moko ya lokuta. Yango yaki kosala kino babandaki kobenga yete. Mutu oyo penza ayaki kozongisa ye lisusu na makambo ya théâtre, c'était la patronne Bellevie Kandi Poutine de l'écriture. Ye mutu penza akendaki lisusu kotombola ye kozongisa ye na makambo lisusu ya théâtre. Lelo oyo toye kovanda ka boye baya koyebisa biso ke non ndenge za boye mama na biso loso abota na ndeko na biso comédien na biso oyo autaki kotika biso na kombo ya papa Jani Fai. Bandeko nanga mbutu ya makasi na ba réseaux sociaux. Mbutu ya somo eza même na batu oyo bakota bakoma kofinga mama na biso loso. Balobi mama loso aza mukolo comparativement ya âge ya papa na biso Jani Fai. Est-ce que ye mama loso koki kobota na Jani Fai? Donc bamakambo moko ezalaki ka matakita. Kande na lobaka dans la vie eza na batu mosusu
bango bazalaka na bango kaka soki bayoki likambo sa kokenda ta ko vérifier sa bavanda ta bango moko ba mituna nanu mituna bazalaka na ta wana te ka o bakomona ka o bakoyoka mbala moko bango wana bakomi kosalela yango ba analyse bakomi kosalela yango ba live bakomi bandeko nanga makambo ya sur na makambo ya kafu eza que mama na biso loso azwaki zemi ya mobali na ye kutu mama na biso alingaka ta kutu kobeta lisolo ya mobali na ye wana mobali oya bala ye alingaka ta te. Je me rappelle tango moko na salaki biographie ya mama loso bandeko nanga aboyaki penza kobeta lisolo ya mobali na ye. Alors tango ayaki kozwa zemi eyaki kosala ke ye na papa Jani Fai bazalaki na relation ya bien, relation de service. Quand ndenge batu ba collègue de service tozalaka mutu wana boyoka na kapenza bien bozalaki ba collègue mais bokomi neti bandeko ya mama loso ekomaki bongo na papa na biso Jani Fai. Donc bakomaki bien par seulement ki collègue bakomi neti yaya na leki bakomi neti yaya na leki mama loso neti yaya papa na biso Jani Fai neti leki. Donc bakomaki na bango tellement bongo mais mama loso azalaki na mobali na ye sikotango mama loso ye kozwa zemi alobi mutu na biso oyo comédien na biso oyo collègue nanga de service oyo toza na ye très bien makasi na pesa ye ndoi. C'est ainsi que azwaki kombo ya papa Jani Fai apesi yango mwana na ye. Ebele ya batu bayebaki na bango te mais batu oyo neti ba comédien na biso mosusu bayebaki na bango histoire oyo. Alors comme batu pe bayebaki te puis ce n'était pas important na pesi mutu kombo il faut na ya koyemba ngo na ba réseaux sociaux te. Vu que ezaki nango importante yango avandaki na ye kimia siko makambo ye kobima awa eza que après kokufa ya papa Jani Fai toyebi ke makambo matanga tout mutu oyo azwaki yango en charge c'était mama na biso Denise Tshisekedi Nyakeru toye koyebisa ye lisusu ba merci ebele pona kozwa charge ya matanga. Alors déjà tango batu bamonaki ke non mama Denise ndi azwi charge ebele déjà ya batu bamonaki déjà ke non mbongo na famille wana mbongo kobima. Et après kokunda toyaki komona bandeko na biso ya diaspora ba comédien nyonso o baza na poto batindaki bambongo na bango wana eyaki kosala 10 000 euros. Na 10 000 euros wana bapanzaki bambongo bapesaki bana nyonso ya papa Jani Fai basi na ye bayaki kopesa pe mama na ye ezalaki mwa bongo. Allez après kopanza bambongo bino moko boyebi déjà na monde ba comédien na biso baza batu moko bazalaka na sekele te. Déjà ba o bayebi ke mama na biso loso abota mwana apesa ye kombo ya papa Jani Fai pona bango déjà bakomi kotiela mbongo wana miso balobita papa Jani Fai pe azana ndoi wana pe il faut batalela ye mwa quelque chose. Et kosala keno toyebi te soki ezalaki ba plan ya ba comédien o bayebaki histoire to ezalaki volonté ya ye moko mama na biso mama loso akendaki kokota interview. Siko na kokota interview wana kandenge ezalaka nde baye kotuna journaliste atuni ya lobi non déjà toyoka déjà ke ndenge eza boye obota mwana opesa papa Jani Fai kombo. Sikoyo makambo ya mbongo wana ndoi pe ya papa Jani Fai ye pe bapesaki ye mbongo to bapesaki ye te. C'est ainsi que mama loso akomaki korelate histoire akomaki koloba nyonso alobi ndoi bapesaki ye mbongo te. Alors comme toyebi communauté na biso eza communauté moko eyaka toujours na makambo tolingaka toyoka muto zoloba nini mais biso toyaka déjà na makanisi na biso batu lelo bakomi koloba ke non mama loso abota na papa Jani Fai. Bandeko nanga eza somo
basalela yango ba live pona kosambwisa mama loso basalela yango ba live bandeko na nga ba analyse matakita oh mama loso abota na papa Jani Fai bandeko na ngai mokili eza mabe hein mokili penza eza mabe batu mosusu baye balobi non ayaki koloba bongo pour que batalela mwana na ye pe mbongo bon soki bataleli ye mbongo batieli ye mbongo problème eza wapi ye pe aza mutu ye pe alata kombo ya papa Jani Fai parce que bana na ye nyonso baza na kombo ya papa na bango baza na kombo ya papa na bango sikoyo nandoi na ye wana normalement il fallait na ye pe bakanisela ye vie kendaka mo bongo soki peut-être ye moko azalaki akufaki te azalaki nzambe aye kosala ye ngolu akomi bambongo akomi kozwa bambongo est-ce que alingaki abosana ndoi na ye alingaki abosana ye te alingaki akanisa ta mwa muke kaka akanisela pe ndoi na ye mais soki okomi na temps oyo c'est tout à fait normal normalement famille to bandeko bakanisela pe ndoi ya papa na biso Jani Fai problème na omona nanga yango te makambo kutu ya koloba loba eza nango te bandeko nanga grand merci na balandi nyonso Étoile Nines TV grand merci na ba o nyonso ba bengaka biso grand merci na bino nyonso bolandaka biso grand merci na bino nyonso bosalelaka biso ba partage en tout cas na yeko yebisa bino ba merci ebele ba merci na bino nyonso hein de partout au bolandaka biso ba merci ezala nango ebele grand merci na sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoile Nines TV sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote nanga na ye moko madame Judith Diampo Visa bambote nanga na ye moko madame Marie-Josée Chala madame Sidonia Siala madame Bijou madame Vicky Mombonzo madame Céline Kaba na pesi bino bambote bisika nyonso bozali na pesi bambote na ba mama nanga chérie wana na moni mama Joséphine mama Titi mama Tina Sambia mama Eugénie Zemanga na pesi bino bambote nanga na yemoko mama Germaine depuis États-Unis voilà bambote na tonton héritier yo là de partout là dans Étoile Nines TV na yeko pesa yo bambote na système moko ya bien bandeko nanga kande na bandoloba hein kokota na makambo ya mama loso papa na biso Jani Fai afingami na niveau moko pas possible bafingie basabolier basasier la famille et ça la ka pasi déjà nakala to na biso babantu ezalaka malamu mingi soki mutu akufi ta même to honoraka ye to respectaka ye mais na kilelo oyo ndenge to okola ndenge bana na biso ba okola bandeko nanga ekomi kozala mwa pasi hein mwa pasi mutu akufi batu ifo baya donc kosakana na kombo na ye batu ifo baya koloba biloba loba pona kombo na ye batu ifo baya kosala bisala sala pona kombo na ye la famille ezo sala pasi kane na lobaka eo sala penza pasi parce que na minute oyo prière na biso ezalaka keno tant mutu akufi akendo pema na kimia ata kutu famille totala mama na ye déjà jour o ba yebisa ye keno mwana na yakufa bandeko nanga tomona ba video ya mama ya Jani Fai tomona bandeko nangai eza tate keno makambo moko bakoki ko expliquer biso mais tomona biso moko ndenge mama wana abandaki kolela ndenge mama wana ezalaki somo alelaki na niveau moko pas possible mais siko na biloko abongo eo sunga te pona ba famille mosusu hein ezo sunga te bandeko nanga babilo mosusu kande na lobaka s'il vous plaît ezana ba makambo mosusu ata soki toza besoin na visibilité toza besoin ya kosala ba analyse na biso toza besoin ya kosala bisala sala na biso oyo tomesana kosala
ezalaka toujours bien la famille mosusu tozwa nanu ba famille mosusu totia yango en considération. Je m'excuse. Omitia na place ya mama olobi ndenge eza boye soki ezalaki ke ngande mama ya Jani Fai nakomi koyoka makambo oyo mpona mwana na ngai nalingaki nasepela to nasepela te. Ebele ya batu batiaka wana na mutu te. Ndenge toza boye kande nalobaka chaque jour vanité de vanité tout est vanité. Ndenge toza boye bandeko na nga lelo o nzambe akoki kosala grâce oza en vie mais toyebi lobi te. Toyebi lobi te. Lobi na biso ezalaka na maboko ya nzambe. Alors ezalaka toujours malamu soki mutu akufi ezate ke non parce que nga naza na besoin de visibilité, parce que nga naza na besoin ya mbongo ya ba réseaux sociaux, parce que nga naza na besoin nakoki koya sur les réseaux sociaux pour na osala bisala salate. Eza bien te la famille ezalaka pe kitoko te. Wana ezaka conseil en passant toyeba ko respecter pe ba wei soki mutu akufi totika ye akendo pema. Kan ndenge to wandolela ye awa ba video ndenge nini ba bimisi ebembe ndenge nini ba makambo wana nyonso to sali c'est déjà fini. Soki to moni ke to silisi na biso to tika sikoyo mutu akende na ye kopema na pete nyonso mutu penza akende kopema na kimia nyonso ezala teke no biso lisusu to ye ko fongola ba makambo mosusu bandeko nanga ezo sala pasi ezo sala penza pasi makasi. La famille numéro na biso yango wana affiché pona bandeko mosusu parce que ezala bandeko mosusu bazalaka na mwa misala na bango bazalaka na besoin misala na bango et les kaka na ba réseaux sociaux et les kaka na mwa ba chaîne et les kaka kandenge ezalaka yango na eko informer bino kaka no soki boza na posa ya babiloko na bino musala na bino ele kaka chez Etoile Nines TV numéro na biso yango wana affiché bokoti ko benga biso bokoti ko tindela biso message mosusu ka ndenge ezalaka décalage ya ba nde ebomaka biso soki omoni keno ozo benga to yamba te wana comprendre na yo kaka tikela biso ka message tokoya ko répondre yo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et Kozalande Somo, stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.